Voilà, chers internautes, bonjour, bonsoir. Ça dépend à Aérobo, la Nabuso, Info News, Info News. Là, merci infiniment à mon réalisateur, Dani Ouello. Un grand merci à toi. Un grand merci à toi, Américain Pio Yanzambe, Joël Luboula, un grand merci à toi. Merci à tous nos abonnés, tous nos partenaires. Bon, nous sommes soutenir Abisso, nous sommes soutenir Winnie de la presse, vraiment infiniment. Merci à vous tous qui nous faites confiance. Merci, vraiment, merci. Et voilà, chers internautes, quand on a mis ça comme l'actualité, et oblige à Kabino, l'actualité oblige à Kabiso plutôt, et Tinda Kabiso qui est plus loin que le Kaba au Balobara bien, c'est la plus d'actualité, Oyo, et circulé, na RDC Nabiso, Kinshasa Nabiso. Voilà un grand merci à ma famille, mais ça la mingi ko pesa bino mbote parce que Sabino mawa plein, ba ya ngai na pesi ba vrai ya wini na pesi bino vraiment mbote sika bozali. Voilà, je suis avec mon invité. Il s'agit bien de Bruno Kanda. C'est un artiste comédien, cinéaste. Donc, il a tellement ébélé ma casse. Mais je sais très bien avoir tout ça. Et bien, vraiment, le monde est tellement bien. Pas méchant, tellement bien. Voilà le temps pour moi. Là, je ne sais pas, Montréal, vous avez même Montréal déjà. Ok. Voilà, Bruno, bonjour déjà. Bonjour, Winnie de la presse. Bonne santé. Santé pepe le namoni kutu ya yo eleki yanga. Balobia wande makambo ezali. Ande makambo ezali. Voilà ya yo eleki kaka mais tomoni déjà to banamba moko Afro Congo. Bon en fait kota kuna j'aimerais bien que on se présente. Bon ba monio pour toute la première fois. Soit tu ba mususu ba mesana au mona yo me baye baraté. Comment on offre mes canal et puis qui est Bruno? Ouais, moi c'est Bruno Kanda. Bruno Kanda, artiste, comédien, cinéaste, acteur, humoriste, donc, et étudiant en sciences de l'environnement. Donc, je suis polyvalent. Naza ko évolué mingi na domaine ya Afro-Congo, Afro-Comédie, Afro-Congo, étant que les sosie déjà un leader inosbi. Et ngape na koma na famille ya balume, kaka na identité wana ya ndenge balobaka na kokana na ye. Et aussi, j'ai fait aussi ma particularité dans le théâtre, où les lots publics acceptent et puis même viennent de loin, mon président Gelor et yenga vieux modéro, bouyibouyi, vieux ça et tout validenga. Voilà, Bruno Kanda, mais le groupe Oyo Zali, et ça, groupe, on a banzonzing, to groupe déjà normal, to on YouTube. Bon, on a travaillé avec un groupe Zoni, il y a président Gelor et Yenga, taille S, et puis on a évolué avec un Zonzing, na temps réel, ceux qui essayent mi que tout jouer, président Nanga a même par-ci par-là, et yangon de salaki qui est là, presque banjonzinger nyon sopé, c'est peli nanga non seulement pour na koka na innocent, mais na ko jouer nanga pe et zo aller dans les bords. Voilà qui n'a pas évolué dans zone boni. Mais kuna vraiment ça se passe très bien. Ouais, ça se passe très bien. Tout ça là qui filme na biso lopango ya famille, tout ça là qui lisusu ndoto na ngai toye ko kota lisusu film ya sika oyo tozo sala ngo mikolo yo et donc ils ont évolué très bien. Na film wana na ndoto na nga na jouaki rôle ya leki ya décor to beta kitalaka décor ndenga betaka voilà to beta kina épée public balela ki ango makasi et puis même na film ya lopang ya oyo tozo jouer ya mboka wana naza presse nazo jouer tant que presse donc eza chance pour nanga pour na ko jouer ba biloko wana na pembeni ya bato bayebi et puis pesinga chance wana. Bon, tout de suite là qu'on jouait déjà na bateau déjà bayeba ni kando lobi osa vraiment osa jeune kandenge pe afo osa jeune leader na ko loba mais qu'on jouait déjà na bateau déjà bayeba na neti bangwana moi bobangi wana moi frusu wana ça qui était pour la première fois. Ouais, neti vu de loin pour la première fois na banda ki kokokate parce que talaka vu de loin vi na yenyo c'est la comédie. Donc ozo c'est kakak jusqu'à ce que je me suis adapté. Les loto kota même moral au monaki
Donc makambo nyonso tozosala ezo aller dans les bords très bien. Voilà. Ok, kokuta na sokona décor nanu ye no ke impolitesse na ye ba na ngono na mondi wana no soki asa na scène siko ke impolitesse wana yo pe bozomo na mutakimia kimia soki pokota ka na bien lisolo. Ouais, ye siko nga nazongisaka ye nzela. Ouais, parce que na identité na nga ya Bruno Kandakanda nako jouer ba rôle mosusu te. Yango ndo moni ke na jouaka toujours soki mutu azobunga nzela neti ba décor wana aza mutu a comique. Aosala moi gaffe mo benga nazongisi nzela eza boye TV basala boye. Même ba vidéo eloko moto betaki ya beda shur wana etamboli na internet makasi. Vidéo te abeda shur azala mundele te nga mutu na tekelaka ye ba biloko wana. Oh, nga na lobi c'est vrai ça, c'est que otekela ye Caroline. Donc totalika place wana etamboli na internet donc eza bongo. Voilà, eza bongo boko to commenter, bo partager naza ye moko na mi benga ka bi mo bo moni ko mi benga c'est trop dire asa sozi ya jeune leader moko pe boye artiste na bino pe kala tito kota na lisolo wana j'ai trouvé beau parce que actualité na biso o peso circuler ça kaka Inosibi oyo azala ki invité spécial ya soirée oyo ezaki surnommé Beverly Hills. Beverly Hills si je me trompe pas oyo Jennifer Lopez a invité qui Inosibi azaki na soirée wana qui dernièrement mama kamweza qui non apparemment Inosibi babi ke no bakanga ki Inosibi bakanga ki na babilo moko boye ya mabe bon bino bosa bato moko bosa ka un peu mo ba proche mo bato wana peno ba actualité vite et ko yane pas na bino qu'est-ce qui s'était passé au juste? Ouais, omoni babilo ko wana eza biloko moko oyo tobengaka jugement par défaut. Muto ayoki eloko azui précision te a interpréter na ndenge na ye. Parce que ti ba panjaki formation wana Inosibi azalaki en live en direct na internet ezo leka ba agression nyonso bazo menacer ezalaki en direct jusqu'à ce que bakutaki na bango infraction te po normalement ba agresaki ye mais l'air bakuti eloko ya mabete nde ba liberaki ye. Voilà que bango mo pe bazongi lisu ba giga heureusement a filma ki place wana te ba kumbi mambolongo ba kumba mina se agent leader. Ouais. Bino batayi no si boza kamino bino boluka ba problème. Te mino côté biso tozongisa nde na njela tozande bato ya logique. Babi mikolo subo komi faire na ndenge ba bengisi bino na soirée wana. Oh, soirée wana ya Jennifer Lopez vraiment c'est dit jamais vieux. Yango na lobaka muto azo représenter valablement Congo na monde ya musique. Muto azo teka drapeau congolais. Eza jeune leader, drapeau yo muto azo teka ngo. Eza Afro-Congo #1. Po amemi yango de local au national, de national à l'international. Yango bafane mosusu bayebisaki nga ba griffe du tigre bayebisi nga te Afro-Congo lisusu te il faut toko makaka Afro-Monde. Afro-Monde, Congo voilà. Voilà. C'est quoi le phénomène il y a $200,000 wana otozo yoka mais apparemment ça mamba lokuta on les a ba barge boteli biso kapoto ye ba ke Inosibi ba pesa ke ba monta wana ba monta wana eza impossible peut-être wana Kinshasa. Mais kuna na mikili c'est petit problème. Oh bako sala ngo avec facilité. Ouais, imaginez mutu moko azokota na ba $5,000. Ya solo wana. Oh. Na ebiso ba concert ya ba $1,000, $2,000, $3,000. Concert wana ezali kutu soirée wana bato bayaki tolo ba la partir ba $5,000. Ouais, effectivement, so tali même ba nani cinéaste wana Matt Damon. Matt Damon aza artiste oyo asala cinéma na Amérique. OK. Muto asali œuvre et comme c'est milliardaire mbala moko atiki cinéma. Sko mutu abongo Inosibi azobeta na ye farafa. Oko imaginer grandeur ya mutu wana. Donc ngana ko lobalelo ke mutu nyonso ya côté le mélanger leader akoti na poule ya mabepo avec le temps mona ke culture na biso que ça soit ya musique, que ça soit ya théâtre et tout parce que tout fait partie de notre culture. Donc il faut comme musika soki totikelika ba jeune talent na chasse na terrain ba travailler.
Mais Bobby non sibi bato batele mais la quête au contraire hier écoute on a télé mais la camicolo makasi dépend comment on a ba star minene comme c'est moi borgay ba ke politesse mo robo oh. Omoni le problème c'est quoi? Balobaka ceux qui lila les aya kopola et sangani na oyo pola te salani. Nyose kopola. Ce qui veut dire que mutu moko boye yalingaka na ye bato ba évoluer te. Sko yoza pembeni ya mutu wana. C'est que yo pe ko évoluer te. Eza n'intelligent leader boye yalingaka évolution. Ba jeune ba évoluer ba jeune ba sala makam. Siko mutu moko aza pembeni wana azotelemela ye. Est-ce que ba oyokana yango nde koti ya conflit ke soki yo lingi te ba jeune ba évoluer comme ça yo sala makam na ndenge na nga pe na osala na ndenge nanga. Parce que ya za jeune leader oyo azo like sanjela. Donc mutu ako kale te ke oh est-ce que nakosi ba balinga bongo te po tant yo zo ba vérité aller tant to te mission na biso ane komi ekite ke ndenge me bango mo ba yebi logique ndenge zaka ndenge to yemba na quartier zo boyanga na seso zo landanga na salinzela nanga na mayele na courage ya kimobali Olandi wana na pesi masa nanga tusema wete mutu azosala nga nazala tusema wete talaka ba couple ngida espérant na mère Paula papa nanga oyo azosala kinaza papa Joseph atuni me yo tambola na mawete ndenge nini yo inos ozo tambola na mawete na bi voilà eza makambo ekomaka donc voilà c'est ça. Voilà, c'est ça, c'était l'ambiance de cette plateau. Voilà, nous sommes toujours en direct avec notre invité et mon invité de cette semaine, de cette journée, je peux dire, Inosbi. Et les soucis d'Inosbi s'appellent Bruno Kandakanda. Ça peut artiste comme il a évolué très bien. Donc, mes kaka kopé, ça y est, bah chance nabiso parce que baza artiste oyo, bah jeune talentier oyo, bazo bima plus, bazo bima plus. Faut kaka kopé ça bango, bah chance ndenge tout c'est mawete. Azo pesa kaka yé chance ndenge zala kaka basolaka pembe to sola pembe. Le temps pour moi de dire un grand merci à mon réalisateur Babi Dani Welo Babi hein jeune marié Dani Welo Babi est déjà côté ana déjà akanga na côté ana kanga. Voilà tozo continuer na invité na biso to ebité no sibi na minute o azaka na Los Angeles to programme ezana onde j'ai un leader à Komaiki ni lobby wana na moni mbala moko grand prêtre Daniel muta omoni ngana yango yoka Inosbi chaque fois boka jizo batu baye bate ba musu batu nanga jizo yango azala marabuto nini na lobite aza marabuto aza mutu asimbi makambo nyoso donc ba héros de l'ombre eza ba jizo ba Daniel Montréal un nouveau marié na moni penza lisapezo ngenga meyanga nanu molili bangonde basala biso na yo tozo dondo wa me mutu aza sima ya makambo ezande Daniel. Voilà que j'ai leader azonga déjà lobikini ezala ki akei moko chaléré donc ba bonne chose et puis bon retour na mboka na yebi ke ba griffe tout baza ya ko sepela po ya mbalo toko sepela lisusu na trophée na biso tozwaki oh oza okurote non monango mais ndenge kutu na loba komea moko ezozonga na bite soki eza vraiment yo bimisa eza ki pe ya solo ezala ya solo biso to trichaka te to trikaka te trophée penja meilleur artiste de l'Afrique centrale donc esala ki biso na mboka ni na pays nini na Nigeria devant ba Wizkid ba Davido ba même ba Dajupe bazalaki wana même pe ba tumususu na kini awa pe bazala inomine ba oyo ba mibenga ba numéro 1 orke mais ba fin na biso ebele parce que avant to yambayo to posa ki déjà ba photo be banda ki un peu kozana ba confusion babi est-ce que boza famille moko na Inosbi boza ba parenté boza ndenge nini parce que vous vous ressemblez vraiment. Bah ce que moi je sais c'est juste on est des Congolais, des pères et des mères. On n'est pas de la même famille. Moi je suis de la famille Kandakanda. Wana na pesi famille nyoso Kandakanda bambo tebele na moni vient nanga froke Kandakanda donc muto atika poto na défaut. Docteur Crispé Kandakanda
Paola Kandakanda, Dorcas Kandakanda, Maximo Kandakanda, donc Bruno Kandakanda nde babiso. Bango pe baza na famille Baloum, Achille Baloum, Presse Baloum, Dizo Baloum. Voilà que on est des Congolais. Moi je suis de la province de la Tchouapa, Bwende, côté à ba maître Guy Luando, na ba honorable Rigen Bakonga. Voilà que on est tous des Congolais, donc c'est normal. On est tous des Congolais, c'est normal. Et voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à tous nos abonnés. Un grand merci aussi à ma famille qui est Kambezi. Un grand merci à ma maman Fatouma. Un grand merci à mes sœurs depuis la ville de Goma, mon papa, papa Freddy qui est Kambezi, maître Dan Kamboula, maître Dan Kamboula. Bobi on a boire krayote. Maître Dan Kamboula n'a pas son botte. Bisika vraiment Ozali, n'a pas son botte siko Ozali. Héros Habib n'a pas son botte. Ozali, la personne Ozali, na pesi ba concert confrère vraiment ya Pelco association de presse en ligne au Congo, na pesi binombo de wana moni Christella étoile la suprême, na pesi mbote siko Ozali, na pesi mbote na Tiana la Lionne Saint-Sambo, na pesi mbote na Djebe maman Nana Sanga, na pesi yo vraiment mbote Jenny, na pesi mbote bosa tellement ebele, bosa tellement makasi, bosa tellement ebele makasi, Dieu Lutumba na pesi mbote isika Ozali. Papa fond a pesi mbote depuis France, balobi ka mingité ozo déjà Kinshasa babi toza déjà ya kosepela le temps pour moi nazongisa micro et pas invité nanga, je ne sais pas ce qu'il y a kozala na moi quelques dédicaces, quelques mots de la fin, pourquoi pas pour na bao nyonso balingaka ba fa na nyonso balingaka ba fa nyonso o balingaka un jeune leader aza awa balobi sozi moko incroyable baza vraiment famille. Ouais, vraiment c'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup Winnie de la presse. Hein? Moi c'est à Pembe. Nakolo ba mama na bango. Rebo Ozalaka Rebo Tulo de la presse. Vraiment. Voilà, merci beaucoup. Na Ndenge Boyaki, c'est une bonne chose. On est ensemble et je confirme ma présence ici. Donc il faut continuer à s'abonner, à liker. Awe kominda kunanga JKL Phone News tokozala toujours awa oye kominda kunanga désormais bokomona kanga chaque fois awa tokozala et bon na bambote na kopesa mbote na ngai na ba master na ngai ya kapa bana kapa po bango balandaka nde na komi na JKL Phone News awa bango pe nyonso bakoya awa bana kapa na bosanité Colline inspiré Rissel Bonyongu mwana kapa ya Tongo Rigen ya banda Jérémy Elonga donc wana bapote nanga bazosala kinazala Pierrot Lolé qui motete la moko ya swe alia kaloso koleka soso et puis donc na bosanité batu nyonso oyo baza na posa ya ko soutenir biso ya ko soutenir artiste. Donc naza disponible na plus 243 81 50 16 032 plus 243 81 50 16 032 ceux qui bozuite bolukinga na Bruno Kandakanda officiel na ba réseau nyonso naza wana soit boleki na njela ya Winnie de la presse akozala toujours wana pona ko répondre bino. Naza artiste complet ceux qui ont besoin ya événement publicité donc nyonso nga na salaka koyemba kobina muto atekela Michael Jackson nzembo ngaye Bruno Mars ya Didi Kinwani po koma mosombi monene na mabanga nga mutu na sala Bruno Beliko ba musicien ba yebanga po Fati lelo akoma président nga mutu na saliye Bruno Tibal voilà et même na Manchester ceux qui va jouer ba Messi bazo fula malelo Kevin De Bruyne et donc kombo na Bruno yango na ye na image ya Bruno Kandakanda po kanda ya ba déception nyonso wana talaka na komi na système ya ko defisa pe dasho bambongo ouais ba ya Willy Musheni bango nyonso ba tete ndai maboko bak nga mutu na defisa bango mikolo donc on est là, on va faire des choses différemment avec les autres. Théâtre oyo boyinaki, bo pesa biso chance, boko mona makambo abie koya.
Voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Merci Tokomi Romana Souka. Merci Nabino Nyoso Bozo, Talabiso Najika et l'Info News. Merci à toute la famille Louboula, vraiment. Merci à vous. Merci à ma famille également, à mes amis aussi. D'ici là, portez-vous bien. Je suis déjà arrivé à la fin. Portez-vous bien. Merci. Bana Congo, Bana Poto, Toaka na chaîne moko, JKL. Et tant que Kizengi les mino makila matricule ngayo moi c'est à komisanga kombi mais pour na chaîne nga moko JKL news ninga le besake et kotiti na kati ya mboke ningisi